Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Obisoni osona filere boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogar tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obisoni osona filere boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogar tala. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya koza occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Mama Bijou d'or na ye kobeta lisolo moko mwana na biso moko awa na kati ya Allemagne. Abenga Mama Bijou d'or mwa kala. Donc comment ko rappeler Mama Bijou kobeta lisolo na nga mkola nini Mama Bijou kobeta lisolo na nga mkola nini ya on a lobi non. Tika na beta parce que aza fanatique nanga parce que aza abonné nanga. Donc il y a quoi mona keneti Mama Bijou d'or a négligé les solo na ye. Mama Bijou d'or na ko négliger jamais les solo na yo parce que eza les solo moko ekopesa bana nyonso tout. Eza les solo moko ekopesa bana nyonso tout mayele. Eza les solo moko ekopesa ba mama nyonso tout mayele et puis ekopesa bande ko nyonso tout batala ka Mama Bijou d'or mayele. Ya on a le bité Mama Bijou d'or na tala ka ba émission nini na koki ko beta. Nazora mingi ba émission o epesaka 1+ na babone nanga. Naza Mama Bijou d'or a beta ma solo, Mama Bijou d'or a sala ba publicité, Mama Bijou d'or a sala ba émission ba Amser, Mama Bijou d'or a sala ka ba alambaka, Mama Bijou d'or a sala makambo belé, Mama Bijou d'or a sala ba information sur le Canada Congo, na muto ozotala ngata musudo nozo courage à s'abonner na la vie d'activité, Mama Bijou d'or a zo senga yo lelo. Sois courage wana s'abonner la vidéo TV pour nous bakisa 1+ dans mon Mama Bijou d'or à salaka. Ko s'abonner à la pas citer ça vraiment facile et puis on nous fout dans et le côté. Tam susunde ko kanisa ake, si on s'abonner na fin du mois facture ekoya non on va nous foutre le côté s'abonner final ngunga wana ya église final note nini ya notification pour na biloko tuna banda kotia ekomela ka na facilité za ba vidéo nyonso tout otinda raté za ba vidéo surtout tout partager raté parce que surtout on dit ko partager dans retour ni sara biloko ba page ya baninga ou bien to banda ko déranger ba to on tout partager biloko nyonso tout te pour na siko o rata biloko Mama Bijou d'or atinda atira na chaîne s'abonner fina croche wala notification pour na biloko tuna banda kotia ekomela ka na facilité nyonso. Mama Bijou d'or na sala la publicité ya maison de passage na biso o eza na Matonge na Irebu A37. Mama Bijou d'or a lobby à partir ya $15 on reçoit place ya kola la chambre est simple mais chambre propre on a la toilette on a kati on a la TV on a kati on a la climatiseur on a la frigo soko lingi cafetière ba pesa yo soko oyambi ba paya on vend dans la balcon ba paya no ba ozala à l'aise. Papa no baza na toilette ya libanda soko za besoin ba kota la chambre na yo te la chambre eza na TV donc eza vraiment malamu mingi par rapport au que nekolela la basha au que nekolela na mandako abatu kuna eza esika na yo panza bilamba na ndenge olingi panza obimi na yo e sto rozongo koti na mo chambre na yo olali okuti ba bongisi elio mbeto batandelo ba drap propre eza ba poto akala oto ndo okita okiolala esika moto msuna ba cuisine eza ba poto kala auto to kolala tam c'est pas batu kolinga wala le pas batu te parce que diminaka so zolala na yo ozwi moi chambre na yo wala moko ozana très bien so lingo ya baba ya yo so po lingo ya baba ya te yo kaka parce que so lobi ke batu ba mona ote ba mona opete parce que pas na biso batu ba kotaka pamba pamba te donc ça vraiment un avantage et puis on tika la kobungisa eloko te et puis kuna ngungi oswa yo te kuna ozana frigo na ya yo moso lingo so babiloko na obomba yo kaka et puis avantage lisusu nini pas na biso to lamba to zana malewa moko ya kitoko
oh kolia penza na moins cher ba kolia na yo parce que ça ba tout mingi pete ba linga akolamba na Congo. Donc ça vraiment un avantage. C'est pour lingo lamba yo moko cuisine ba tout nyo surtout ya commun eza. À part appartement, tout ça fait appartement, ils ont chambre, salon, cuisine, yo kaka. Tout ça fait appartement, ils ont deux chambres, salon, cuisine. So lingo qui na bana. En tout cas, benga mama bijou. Aux a deux chambres, aux anneaux, pensa jamais de si. Mama bijou doit lobi ande musala. Mama bijou doit ngala loba pamba te parce que toi dans loba. Kende vérifier ken benganga sala séjour non na matongi au pesanga merci. Na prière mukie. Aux ala bien. Mama bijou doit lobi aux ala ami mingi plein. Benganga avant pour la réservation à place na yo kolala vraiment au kosepe là. Ceux qui posaient à séjour moko ya ko wumela denti ba 3 mois à partir de 90 jours. Tout qui t'a ba prix. Chambre il y a $15, comment on a $10. Comment on a $10, ou il y a 25 alors qu'il y a 20, ou il y a 30 alors qu'il y a 35. Maman bijou doit bien abi surtout bouka ba prix. Hein, to bouka penza ba prix, to ça penza solde moko do batunyo surtout baza ko se retrouver. Séjour à 1 mois, so ça à moi 450 na yo, ça la séjour non, il y a bien pas ya maman bijou par rapport que le gobe ça ba 1000 et quelques. Oh ba 2000. Hein, na ba appartement biso to là ba appartement ba nini ya batu na ba $150 par jour, et ça qui n'a limité. $150 par jour, on a payé mati. Hein, mais maman bijou a ça la publicité, na 150 sur les années 150 par jour, sauf que 3 jours, aux à 450. Mais biso to ça la publicité, na 450 on a ça la 1 mois mobimba. Donc aux a avantage par rapport au que nous là na ba flat ya cher. Tam sousou et diminuer budget na yo. Bidai to comment kitakini pour lancer la makambo. En tout cas maman bijou don na lobby vraiment benganga yi pour na la réservation à place na yo ya matonge na Irebu A37 au cause la jamais desi pour na tout kabilo ko na ba fantaisie na ba nini tout et ça la maison de passage na so bo ça ki na eloko on go pesa mutu cadeau ko bitungisa te kuno ko zwata montre pamba osomba pour pesa mutu cadeau. Donc to bongisi liango to saliango pona bana poto musuba kitakin. Donc amemi li batu cadeau te o kedo osombe pa ya mama bijou et pour bongisi eloko osombe pa ya mama bijou. Hein, donc tozo lukela bino de solution et pas la biso kuna to banda ko maquiller batu et pas la biso kuna to banda ko kata suki toza na salon de coiffure donc muto suki rozala wana muto ko kata suki ya ko kata bana mibali suki rozala wana mama bijou do na lingi boko saka mbongo ka wana oza bezo osomba 20 et pas nga nyoso tout et pas la biso. Donc maman bijou do a le solution et zande la matongi na Irebu A30. OK, wana zala ki lango publicité, maman bijou do la sala ba publicité. So ça a besoin passer na tia ke loko na yo chaque fois la ba émission na benga maman bijou do to coopérer na banda relais qui ça va publicité ya loko na et pour ça la jamais déci parce que mon colo flat o ezala matongi na Irebu A37 en tout cas CP là. Parce que tu as dit que la publicité est foutara. La publicité est foutara, mais Coca-Cola tika na tina lelo ça la publicité na. Donc il y a la publicité to lemba pe publicité té parce que tu as dit que place on dit tozo lié là. Donc maison de passage na biso ezali flat hôtel, ezali donc bien pour na mutu nyonso. Hein, ezo yamba batu nyonso modèle na modèle outi poto ozala soki na Lubumbashi, ozala soki wapi et donc États-Unis ou Afrique du Sud bazakuna. Maman bijou d'auto bandala no lisolo o na yeli bino vraiment la journée lelo. Moi na biso moko na mboka ya Allemagne awa. Abenga depuis kala lobi maman bijou beta lisolo na nga na sa abonné na yo depuis kala depuis on sa ba émission ba amser. En tout cas bande ko landa ba ko zala demander ko rater ba émission na na rata rapete tina lelo. Natala ba émission tout tia raponga la s'abonner la chaîne na final nini na ngonga wana église donc biloko nyo surtout tia kanga la talaka. Maman bijou na sepela ndeko pesa ba conseil. Maman bijou beta na le solo nanga o meka kopesa conseil. O meka kopesa conseil na mibali oyo balanda basi ta msupo na mbongo. O meka na mkosolo la lisolo oyo pona na koka kozwa un plus. Mwana biso ndeko langa ya mwasi na âge kutu boyo sa mwana o tam susu âge mona mwana mama bijou a liboso donc tu es ma fille pona rolobanga so nazo beta lisolo na yo jamais na oyika ka kopesa conseil côté musu na pesa conseil tous les deux côtés na pesa conseil na et pas na yo moko na pesa pe conseil et pas etam so mutu olingi na solo la tina na ye
lisolo na biso lelo mwana biso mwasi aya poto aya na kati ya Allemagne awa na une année et demie a voyagé inde na mama na ye bébé ya muke ya une année et demie asali 2 ans na ye na Deutschland ala balandaki papa na bango muto ayaka liboso après asali makabuka ndenge ezalaka bengisi mama na ye bébé ya muke bébé ya une année et demie aye kosala asali deuxième anniversaire na ye na katikati ya Deutschland mwana oyo apesi mama Bijou d'Or lisolo alobi eza ça sert à rien natanga kombo na ye avandi na Allemagne awa alobi mama Bijou nga na kota vraiment babenga kindergarten babenga maternelle na français na kota yango nepa ya balma na bandi kotanga ba maternelle nga mbala moko na bana babotami awa na sala ba classe nga betite nga ti na koma na 10e. Donc bato bavandi na Allemagne boyebi ba système na biso ba 10e ya ba 11e ya ba 12e asala akoma na 10e azalaki na Abschule wana na 10e tango silisi mona ifo azwa direction soit ke université soit ok côté ya métier soit osali soki ndenge nini ye tango akomi na 10e wana oli asala métier moko boye non mwana biso na âge ya puberté mama na bango bande komema bango na France babande kokende ba église na France bakende na mona na France mona na lobi mama Bijou na âge ya puberté na ki kotombe amoureuse na ndeko moko boya mobali azalaka na France kuna ko sala ke na bandi ko bebisa betana sina zwi ni na diplôme na 10e ekomi ko sala ke na komi ko bebisa ba classe tanga na komi ko kima ta mususu ko kende France ko sala boye en tout cas komaki vraiment ni na komaki nazoyoka lisusu mama na biso te nakomi nango okendekende ba France vraiment kosala ke nayaki kobima nanga na ndaku nazwi ndaku na ngai mpona kope na ngai autaka France ayaka wana facile kope na ngai akomi koya na France na Allemagne olingala kende kuna ye azoya nabimaki deja na ndako ya mama na biso nakomi kovanda epuis kosala ke en tout cas ewumelaki te naye kotombe enceinte ta nazwi zemi en tout cas la vandi penza la vandi moye kuta kosala activité moko eza te na vandi parce que nazalaki na zemi mobali na ngai nani kope na ngai wana azoyaka kaka ye akomi koya ta mosusu aye asali 2 mois akei na ye ta mosusu aye asali 2 semaines akei ta mosusu aye peka na weekend azongi akomi kosala ba va et vient mingi par rapport na ngai nasala lisusu ba va et vient te ekomi kutu ta mosusu mona mbongo atiki nga natindelaka ye mpona ye ayaka tozotambola kaka ndenge wana oui tokomi kotambola kaka ndenge wana nakataka bongo mpona soki otiemula ye mpona komonte esalaka pasi mingi donc tokomi kaka kotambola ndenge wana na kopela nga komi koyanga na vanda na ngai zemi titi ale ndenge ka ezalaka na ba 4 mois nayaki koyebake na zemi wana na kobota mapasa naboti bana na ngai mapasa nabota mapasa na ngai ya mwasi na mobali nazomema bino na lisolongo bongo mpona tokende nango mwa rapide naboti bamapasa na ngai mibale ya mwasi na mobali ekosala ke vraiment navandi bien en Allemagne nazalaki na nga femme seule na bana na ngai mibale en tout cas kopela nga azosala batour natindelaka ye bambongo nasombelaka ye bilamba en Allemagne donc kopela nga mpenza akomi kodépendre kaka na nga parce que en Allemagne nazalaki na nga femme seule bazofutaka bambongo bana na nga mibale wana kopela nga akomi kaka kodépendre na ngai asalaka banini bamama na biso bakomi koloba non ezalaka te abala yo te azongisaka boye te donc ndenge aza na droit ya bana wana te mais kopela nga bandeki kaka koya et puis tobandeki kovivre bongo nga mutu nakomi napesaka ye mbongo soki aye akuta mwa nasombela ye bapantalon na Zara nasombela ye bachemise na Zara bilamba ta mosu akomona eloko na internet abengi nga na komande ye na adresse na nga ye ntango akouta France aye azwi yango bilo mwande wana en tout cas vraiment tozalaki na biso kaka bongo tondo vivre kaka bongo mais nga mutu badeki kodépane mingi kope na nga par rapport ya ye bandopesa nge eloko te titi mama Bijou donc ekosala lisusu nazwi lisusu zemi mosusu ntango nazwi lisusu zemi mosusu nakomi na mwana naboti mwana moko ntango naboti mwana moko nakomi na bana misato en tout cas baparent na ngai bakomi kotelemela mpenza kope na ngai wana akoma koya na kobombana parce que mama na biso bande kolinga te parce que bamama na ngai bayebaki déjà ke kope na ngai moto azobimisa ngai bambongo azosala ngai badepense ngai donc efale aya ata kose présente mpa na bango eloko te mais abandeki kaka koya ti ekosala mama Bijou likambo na bengeli yo
et ça là qui copain n'a jamais banda toye bana ponga mnatinde la kimbongo ticket nana sala 3 mois en France était et ko sala ke ay ko beta 3 mois à comment en Allemagne était ngala bana misatu donc bana ngapi bazaki mike oya mi mapa salon bazo tambola penza bien tenga za sous na poussette nazo mona pasi mande ko vanda na etumande ko na do vanda na ndako eza soki na 3 niveaux donc nazaki na nini suka donc outa ba ko sala ba chana bana donc na mande ko mona pasi copain na ngana lobi yaka ko vanda la libanda alibela en Allemagne to vanda la biso alinga kité ay ko sala 3 mois ayaka te na koma akutu na ba période mususu bona zui bana na kila bokeli bango mama ou bien na ki ko vanda na mama to kena biso ko vanda kuna parce que e koma ki trop po na nganga mona mukena bana misatu e ko sala ki to kopena ngazo ya lisusu te ko benga ye ko tuna ye ko natindele mbongo atiki alia natindele deuxième mbongo atiki alie siko na lobi avant ya ko to en tout cas sala makasi ya kala mbongo na yo bana bazana bazana besoin na yo abeti penza 3 mois zo ya te na ko bana lisusu ni natindele mbongo atiki andimi natindeli alie mbongo na kaka yete muko mususu donc on dit ko kotela ba 4 mois nga lobi non trop c'est trop mkosula biska na yeka epa ya mama tikeli mama bana na lobi na zana anniversaire ya muninga na moko na Allemagne na benginga ba bilo mondo nzoka ezaki nango lokuta ezaki penza ke ifona bimela copain nga kuna na nini na France et ça li ke ngai wana pe na bongami na zui train nga direct France na tiki ba de pa ya mama na ke na France ko kitala kiti na France avant ko tuna kende na matana train na zo benga ye téléphone ya ko kangama na zo benga ye et ko sala ki avant la vona mata d'abord kutu na nini avant mata na nini na train kona kende na train nazo benga ya zo yambanga te nazo benga ya zo yambanga te kutu mon téléphone sonné ikati muto yambite ko tinga na répondeur o likambu nini obo na kende kaka lokana yebi ndako na sala makasi na kende po yepa zaki na studio na yemoko bwa mukia do kufutela na France na kende kaka na kende après nga na kei na komi na France nazo benga ya zo yambate bon tellement lokola muninga na yemoko bwa vanda pembeni ya gare avant la pembeni ya gare nga lobite avant na kende kuna na ndako na biso fona zo soki bisi soki métro mususu pona na continuer tika na kende kozwa camarade ya mobali na ngai aya to accompagner nga po ya yambaki nga na téléphone tant nazaki na train na benga ki ayesenga azali na kite pa na ye ya accompagner nga to kende pa ya copain na ngai na kite pa ya camarade ya mobali na nga po ya bande ko comprendre nga très bien azaki aza garçon moko très bien to bandi na kiti wana alobi obenga ki ngai oso komi déjà pembeni ya on a yebisa que dans le bisoko kiti yaka mais soko zalaki na o musika na ngai na yebisa yo vanda avant oya koto yo il faut zwana nous copain na yo yebisa yeke ozo ya mais tellement le koso komaki déjà koto yo nazaki na loka koloba te mais problème ezala ngote yo insister ka ko benga ye soka yambi yo te ça sert à rien ya okende kuna na yebisa ko camarade mobile nga pona nini nga na sina combien ça sert à rien zo yamba ngati nga na yebi ndaku malgré na zara susu na zala na fungola tozala na 2 fungola deuxième fungola nanga ebunga na yebi pete soki ye moko peka mutari azwa ba fungola ngo ezala na ndako kuna na Allemagne na mona lisusu fungola ya na France te mais donc ndenge za bongo azala rappel ye moko te ata zate na rosoni ba voisin ba ofungola na komata na vendre la porte tita moya koya tokei camarade na ya lingite tokei camarade na ya lingite camarade na ya lobi bon c'est bon tika na nunga la bima na libanda na kenenda na benga ye ata na bakabina libanda soki ayambinga na meko solola na ye biseke oza awa abi camarade na ye asali ka jemo beka bimati kanga akende ko benga ye pona yo kamaka bosola te allez na yebi kutu te mama bijou lo ni ba yebisaki ye na mona kaka ye alobi en tout cas vraiment ça c'est à rien zonga na yo ke tokena ke tika ona nini ozonga nga bien ok problème ezala ngote na zonga to salika ke oui muninga na ye aya kotika nga to komi wana na ga nga na ebisi muninga na ye kende na yo ndenge za boye nazo kende pa ya mama na biso atinde nga na ke retirer lo comme quelque part mais ça sert à rien au landala nanga to kabwana ote vraiment kende nga bina zo kende na kende pa na ete to kabwana kata to kaboni kana camarade na ye boye mama bijou na sali makasi na zwinga wana nzela na zwi soki na zwi train ene na azwaka ki abi na zwi métro ti na mboka oya vandaka na bikuna soki bakobomanga soki pe ebande kokoma déjà bapokwa nazo calculer na biso na keibo soki problème kozonga nanga boyo zala pasi mais nazaka na choix te foka dakene na yeba vérité abi mama bijunga na binda bene na kei kokena keibo
na komi na porte na se na sonné ko sonné na sonné na mboni pe na yoki penza ke donc parlophone na biso et le barat parlophone na bango dans la France hein so mutaza na se o lobate il faut ka ofungola direct parce que soko le mais système ya loba wana ezala ate o alo yo kamgonga muto sonné muto ofungola yo même muto lobate na sonné ba fungole lingai ko sonné ba fungole lingai ce qu'il faut na matana kende tina ndako sikoyo ko matana kende tina ndako na kei pe est-ce qu'on a porte ya nini tozana liduso o batala rabatu na sonné si mutu azalaki kuna na kati atali ngai me afungoli porte mutu afungoli ka porte muke abandi kotuna ngai apesi nga bonsoir ezalaki mwana mwasi mama Bijou na nga bonsoir oluka mutu nga alobi nazoluka mutu atangi kombo ya copain na ye nazoluka ye sikoyo ye mwana mwasi na alobi mama problème pona ndenge aza ya kolala alembi asalaki lobi na butu journée mobimba lelo azaka ya kolala donc problème soko problème yebisanga nakende koyebisa ye bona kotisa na salon ovanda ozela ye mama mwana mwasi wana osala na ye sembla on dirait ayebaki déjà ngai abipo ngai mwasi na ye soko oza na problème yebisanga nakende koyebisa ye ngabi yo mwasi na ye tantine lobini yo mwasi na ye bingana za mwasi na ye kotala tantine wana zaki tantine moka za mukolo akokoza la mukolo ya copain na ngai donc na comprendre te na yebi ke mobali na ngai papa ya bana na nga azara susu na musala te papa mwa na ngai akomi kosala musala balobi asala ki la butu et puis alobi ke aza mwasi na ye ngabi mama oza mwasi na ye mokilie na elongi na nga oyebi yango te nga aza mama bana na ye o nazala na Allemagne abandi kosika abi ntango ka okoti boye ntango ka na moni na lidusu na yebaki ke ezali yo mama ya bana na ye mais donc ndenge ezali wana ta mususu pa zoyoka biso place no ezala lisusu te azaka na mwasi yo mo osala soki combien soki inane oyaka lisusu France te oyebi te ke na nini na France azalaka na mwasi pe mwasi yango nga nazalaka na ye ndako moko mama yo za mama bana na ye boboti na ye bana misatu me yebaka ke mobali na yo na France aza na mwasi oyo famille na ye bayebi pe donc nga naza mwasi na ye nazalaka na ye ndako moko mama donc kutu ndenge eza wana na nzimi me pa olinga na kotisa yo na katikati ya ndako mais vanda nanu na porte nga nakende koyebisa ye parce que azalaka na mwasi yo na ye botikala na bolingo ya bana yebaka ke mobali na yo soki copain na yo aza na mwasi vanda na porte kuna nakende kosolola na mobali na nga soki mobali na nga alobi nakotisa yo nakokotisa yo soki mobali na nga alobi mpe nakotisa yo te mama naza na eloko osala na yo te kambola la mokili omona makambo mama Bijou na telemi la porte nazo trembler ezali ka ba periode ka ya balili ezali me natoki na fungoli na nini manto na lataki na fungoli lisusu elamba na nini ya kati na lati na fungoli ba nini ya na fungoli ba tirette ya manto pour na mupepe kota na se sentir molunge na se sentir na toki mama Bijou na bandi ko trembler mai na maboko ezo bimanga ngabi mon Dieu likambo nini mobalo asali ngani mwana mwasi ko banda koti kuna akoti umela wena yoki babandi scolaire ko discuter ko swana ko discuter na zoka kama kelele yebisi pona nini kutu yebisi na zali yebisi ya kende na oliamba ete pona nini yo avant lo bala mutu na zali il faut otuna ngai yebisi na zate nazo yoka bango kuna bima oyebisi na misu na ngai ke yo na ye sila bima mobala lobi na ko bima te na mone na bima te na mone longi na ete yebise na zati pardon batata donc mibali mususu baza batu mabe pona nini mibali bozalaka mabe boye mama Bijou na vandi kaka nazo yoka bango discussion mbala moko copain na ngai non mbala moko mwana mwasi na robenga mbanda na ngai aye azaki pe gentil tanti nango abi mama eza foti na ngai te tango kutu mobali na nga bandi ko bima na yo sika nga nazalaki kaka na ye ye azo bima na yo donc nga na ye libala avant kutu yo nga kutu ndila zabe nga nde fale na luka yo na Allemagne mais na tikala ko luka yo na Allemagne te na ndenge ye moko ye ko zongela nga lisusu
na ndenge ye mo ka kozongela nga lisusu nga na longwe na adresse na nga na ye kovanda tokomi na adresse moko donc ndenge ezali wana toza na adresse moko yo nga na mobali alinganga liboso na yo nga na ye tobanda kala donc ndenge ezali wana kende na yo aboyi abia koyamba yo te et puis nga pe na pekisi ye aoya lisusu na Allemagne te mukolo koya kolinga koya kotala bana tokoya biso mibale ye moko boye na pekisi ye akoyaka Allemagne te bosana ye ndenge ozobima na liboso ya porte nango ozolongwa bosana ye mukolo bana do mukolo so oza na besoin kotala bana nga na ye tokoya alobi akoyamba yo te Mama Bijou abi Mama Bijou na toki na moni ba bazala bope na Paris awa te bazala mo baboka mo kota na toki na mona ndeni place ni na osala te ndeni na kobanda te na lobi vraiment maman merci beaucoup mais yebisa nzamba futa ye yebisa nzamba futa ye bambongo na ngai alie bambongo na ngai alia lekiselinga abebiselinga ba classe na ngai lelo yo akomi koloba ke nazoyoka yazoloba ke yebisa ngai ke azate malamu na ye yebisa nzambe na ngai akofuta ye mais abosana bana wana abosana ki abota wana la fille moko boya na Allemagne abosana ki abota mapasa abosana ki azana mwana na moko donc pona ngana ye lokola ya lobi yo lobi ke yo na ye bobando ya kotala bana en tout cas tantine na sepeli kutu na oza gentil mais boya na binote papa social azali asokipaka na bana depuis na bota bana papa oya utaka France na mboka ta musunga pe na kokosenga eloko amemelanga ayaka kotala nga main vide nana kota ta na pampers boete chassa pampers eli bana nana kota ta na linzanza ya miliki te ayaka kaka toujours maboko mibale lokola bino bolobi ke yokola oyebisinga ke bino mibale nde bokobanda koya kotala bana boya na bino te bana nga bakokola en tout cas Mama Bijou do na yebisa ka tanti wana merci mais bo tshela bino makolo na Allemagne te bo se déranger te bo luka aluka pe bana na ngate parce que ndenge ezali wana na osala kutu ti ba démarche nyonso tout nde balongola ba kombo na olongola bango ba boss abosa na bana na abosa na ki abota kana fimo bo intel Mama Bijou nazwaki courage nazwaki autorité na lobeli mama wana yepa yebisinga OK et komi oyebisa ye ke abosa na bana wana lokwanga na lobaki ke na wanomema ina Allemagne totala bana lokwayo lobi oboyi na yo abosa na bana wana mais so bana bakoli babunga na bango pe papa na bango te okokola kisaboka ka adresse ya papa na bango ba ya luka ye bango moko nasi bandeko na boki lisolo o très bien lisolo na biso bo comprendre zango très bien mwana na biso en Allemagne ayaki na ye mwana muke olia tanga na ye akene na ye classe ke na ye ba classe ya milai te olia sala na ye métier na ye aboyi na ye kosala ba métier na ye alandi nzela ya mobali alandi nzela ya mobali aboti bana misato aboti bana kaka aboti bana olia landa na ye atikela bana na ye tape epa mama na bango continuer classe asala yango te avandi bimisi bambongo na ye bele alesi mobali ye kobimela ye ingrat mobali ye kobimela ye ingrat nzoka mobali azaka na ye déjà pe na mwasi na ye mosusu avant en tout cas mibali baza vraiment malamu te yango wana ngai Mama Bijou d'or na lingi nanu na banda kopesa conseil soki na obanda nanu kopesa conseil na wapesa conseil na ba mama moboti na wapesa conseil na bana na biso ya basi pe na wapesa conseil na bana na biso ya mibali na wapesa conseil en général bana nyonso tu boyaka mike bana nyonso tu bobotama na poto boza na grâce nzamba pesa bino jamais vie yango nga Mama Bijou d'or na lina pesa bino siko conseil waza mato ya koyoka ayoka zwa video na nga oyo tindela jeune fille wana tindela mwana na ya mobali tindela mama wana ba mema bana na église tinda parce que bokozwa bana wana bakozwa mayele parce que bazozala na ignorance bazoyeba te mboka nini oyo bango bazali bazoyeba te grâce nini oyo bango bazala nango na kati ya Europe ba mama mingi baobunda na Afrique wana pona oteka ba papa mingi bazoteka ba papa mingi bazokoka kutu kofutela bana ba Mirneval te bana mingi fa bakende na université bazokende te parce que ba parents baza na moyen te mais siko biso awa eza au contraire yango wana ndeko na nga zwa na vidéo na nga partager s'il vous plaît vous partagez les vidéos ici
po na yeke ndeko pesa ndeko wana mususu mwa mayele hein Mama Bijou d'Or alobi bo partager comme ça to banda lisolo parce que nazo mona bozo partager vidéo au tia j'aime Mama Bijou d'Or na linga ba j'aime si ba j'aime ezebele ba commentaire na bino esala nga waouh hein partager vidéo comme ça to continuer. Waouh, je pense que vous pouvez partager ma vidéo, partager mon groupe, hein. Vous avez un groupe mon WhatsApp, vous partagez mon groupe mon Facebook, partagez mon 10 groupes. Et ça la Mama Bijou d'Or bien sûr vidéo et talami parce que ma selon la linga yango yo. To bandana na ba mama. Kokene na bana église eza mabete eza malamu kokene olakisa bana nzela ya nzambe mama nyo surtout vraiment il faut ça là parce que ngala za na mwana za na azokokisa bientôt 10 ans ala la raté sans à prier mais aza catholique ala donc jamais oki ko la té à sambeli to avuna kaka suka linga lala avandika azo sambela don ala ki c'est déjà blessing il faut prier mwana yebine ni basambela ka sambela na tongo ndia kokata la mki mama ki classe mais na buto avant là il faut na laksa bana nanga ki nzamba azali pi bayebi nzambe azali sans nzambe bebi soto zate sans nzambe mobulu kokenda bana na église ezala ngo mabete mais comme ba mama mingi na ba papa mingi balekisaka bana ta mususu lundi baza na classe mais yo mama pe na Allemagne ba église ezali mais okangi bana na yo wana dimanche na tongwe okay France yo kanga wapi OK France église siko pozonga dimanche tamsu ozonga dimanche na butu fatigué mso bimi samedi bobimi samedi pozonga dimanche fatigué bozongi dimanche bo uti église samedi wana kuna be vendredi wana susu bo kende susu na France pona dimanche na butu bozonga bana bo kende classe lundi. Ata peso l'état ya biso Allemagne surtout so bana bazani ki l'état mo soki ya biso Allemagne yebi a sepela na ote ba linga ngote pona nini to sala bongo ba mama bozala ovanda na Allemagne ki osambela na France ovanda na Allemagne ki osambela na Belgique mais soko tali pe ta musu na mboka na yo pasteur moko pa zawa na sambelaka église moko ezawa na pe mais biso to lingi te ka ya France na nimta zana nguya olio kenenge nota yo moko il faut me marabana. En tout cas côté on to mekana ko bongisa parce que nzamba zala ka nzambi hein mingi pe ba o mataka ba train ba o kendeke musika na kati ya mutema bwaza na mutema mabe siko tango yoso za na mutema mabe ozo mataka ba train OK France o sali eloko te OK na ka ko tondisa baba o sali na eloko te mage ba lobi prière ya ensemble ya bato belé ezala inefficace a esika ko tata so bosangana ta boza deux o sali déjà c'est bon mais ezate kingana nazana bana nanga donc na bimara awa chaque nani week-end na bimi na kena bana lundi ba okende classe na sala ngote na sala yango te tam susu kutu na ane ko kozala une fois deux fois na hôtel matin pour ngapela za la kilo hôtel na hôtel matin parce que na biki nzambe aze sika nyonso tu atanga mo kutu na kusona beleli nzambe ko yoka ipa yoka kanga répondre anga pe rapide. So ipe kutu na lingina ke kosangana na baninga na luka ka pasteur waza pembeni na ngane esika na okende église musika te Mama Bijou d'Or ngala mona ngo mabe en tout cas ba mama o bosala bongo bo mikala ni ko changer et puis les sous nini ba église na biso batu mwindwe ndi mute tindi et pousser bana bazo ba mibali et pousser bana parce que ba jeune garçon mingi baza soka bandi okola tam so azokoka ko draguer fille congolaise te aoyaka na balingomba pona yebike kuna nde so place akea okende kokuta liboke ba congolaise baza kuna la plupart ya bana o balinga mingi na ba église et ba tam susu kutu so azaki na église te alinga atanga na ye ngafuma kotoa na mona yango malamu te parce que donc balinga na ka bango na bango bana baza un peu limité libala ezaka nango partout okoki mpo okutana libala moko ya bien na kati ya église mais ya omemaka bana kokendeki na bo ba France banini na ba Belgique kaka mpona koluka nzambe. En tout cas nga Mama Bijou d'Or na lobi ke soki osala yango oyebi bit na oyebi pourquoi osala yango oza organiser makambo na yo surtout eza bien okendeki nango na week-end ozongi na en tout cas continuer na yo parce que moto aza libre mais nga na lobi kaka ke d'abord nzambe aza nzambe eza na ba prière mosusu tokoma olanda yango kaka na téléphone eza ba prière mosusu tolanda yango na YouTube neti 0 ya bato bakoti prière
12 heures bato bakoti me na voyager te naza nanga na Allemagne ezalaka nango kotwana to mekana nikobongisa parce que 1 tozotambwisa bana mingi 2 mbongo ngo ya batiki ya ba chaque weekend ebando uta wapi 3 ba fatigue ba risque banzela nyonso to wana ezaka malamu te il faut kotala malamu so oza na mutema malamu oza na bien kokina kosambela no pe na ndako ou bien oluki na église ya pembeni ata na catholique okoti ovandi pe basala na boka sur 30 minutes 45 minutes église esili na ozongi na yo nzambe amoni c'est tout kotwana to mekana nikobongisa parce que biso tosala ka trop tosala ka trop chaque week-end il faut na ke de église na France et pas na moni ngo c'est trop to bongisa côté wana eloko eza important eza mutema mutu il faut za la mutema bien il faut za la olingara batu na sens que ata na zwara bino tout na kangisi bino boye mais na zala na problème mutu te na problème mutu te puis na yina mutu te kanda mona kati mutema na masoka likamni te tant na lobby likamobelika mango esili na problème mutu te na lala na likambo mutu na mutema na ngate ndeso na lobby na lingene na écarté on a ko écarté on lokwa na yebaka yo te mais na vendre la kona kangela ko ba guti na vendre la kona ba prière na sala ngote na sala ngote puis na lingi na rabana baninga te bala baninga mwana nyoso tu pa na ngaza mwana tozala na makambo bongo tosala rape makambo minene neti ba don azala so na vandi bona ti lo ba bozo mbongo na ngabo pesa ngo ba orphelin na sala yango donc il faut osala bongo nzamba za nzambe amona rande mukati ya mutema o tosala rana ko memara na ba église on eza nango pour eza rana ngo ka ki po bato mukiba mona ki na sambela quelque part il faut d'abord kati ya mutema na ozala zupa wana ka pona ba mama na ba papa o batambola na ba église mais pona to bandaka na rozwa ba jeune garçon na ba jeune fille bino tu na otsa bino kaka esika moko pona bana na biso tozobota na poto ou bien pona bana na biso oyo bazowuta Afrique ya mikie baye batangi ba classe na bango na Europe toloba Europe on toloba kana kati ya Allemagne bana oyo bobotami na kati ya Allemagne bana oyo bouti ba Afrique mikie bokoti na kati ya Deutschland bozo na bakiti bo vanda mama bijudo na nina expliquer bino chance nini oyo bino bozo na ngona vie na ningina mekana ko expliquer bino avantage nini oyo bino boza na ngo batu mususu bazwa yango te oyo grâce nini oyo bino boza na yango mama bijudo alobi zona yo kiti vanda bengisa ndeko na mususu pe avanda so possible vandi boyebisinga na banda koloba na si possible vandi bozu ba position na bino bozo ba position kitoko parce que mama bijudo lisolo vraiment na solo ngo très bien parce que ça fait mal ça fait mal bana o bobotami na bino boza na grâce bozo bebisa ba grâce na bino téléphone yo kende na nkuna bozo bebisa ba grâce na bino bozo bebisa ba ngolu na bino oyo ke mutuna makolo ezate kala babanda ko yebisa biso balobi avant mwana no akende université il faut yo mamo salaka il faut mamo zala na mbongo ebele nde mwana no akende université na kati ya Allemagne c'est faux parce que ngamo nazali témoignage vivante ngamoko na sala kala sala na ngati na kota na ba importer na kati ya Allemagne soki ya modèle nini mais moi no so azama yele ya Allemagne a tika ya kende université te batala na ngote ko liaka social ozongisa ako kende université déjà kala bande ko yebisa so balobi ke bana batu mwindwe bakende université te bana batu mwindwe basuka aka na katikati lokuta se moi alo azama yele akota université parce que nzamba lobi sika botie makolo epesa melibino mwana noso azama yele akende université soko za mama moko salaka na yo te we papa moko bo salaka na bino te se mwana bino azama yele akende université allemand a facilita mutu nyoso kotwana penza soki mutu mama moko be papa moko be ndeko moko zala na oza donc on na lobby tam susu na bungi parce que naza pe mutu na ko bunga komela na commentaire que mama bijou soko sala te en Allemagne oko mwana na okende université te komela nga tikela nga pe numéro na ya téléphone na kofinga te nga na obenga pe to solo ndenge mo pe soki oyebi ke o nga na zoloba ke mwana mutu mwindo okende université te yo komela nga na commentaire
komela oloba mama bijou te mama bijou koto wana penza naza bezo to solola numéro na ngai yango na kobenga yo to ko solola ipinga na koyebisa OK mwana butu mwindu akota ka université na koyebisa OK ata osala raté mwana OK na université koto wana to ki problème eza na ngote sikona li sikona loba avantage na bino bano bozo botama awa na bano bayaniki parce que bino tout ozu bino to sangisi bino esika moko avantage na bino bana eza nini ya na Afrique mama po atangisa mwana mama omona pasi papa zomona pasi pona ça coûte awa malgré bambongo auto bimisaka bongo silabisi mbongo nini allemand coûte akoma tamso na fin de l'année apesi moi 100 ya bano batanga a classe o bambongo tamso so ya ba congé so ya ba nini ya ba o ba congé de ba kindeke ba congé na bangwana allemand surtout que tout soko sala raté ba foutele voilà que tout problème ezate maman na ba Congo ba papa na ba Congo po stangisa mwana ko bati na université surtout ce mwana ko na université ba papa ba mo yo mona ka pasi makasi yango so mwana doubler mutema pasi parce que mbongo ebebaka ezana bana mingi baza na volonté ya otanga mais parents zana mbongo otangisa etina ba université te mwana zuka diplôme D6 mwana 4e classe parce que moyen continuer ezate makoki ezate sikoyo awa na biso na poto epesameli bino ya kende classe ti na 30 ans soko ozotanga na yo mundele bato ko supporter yo sikoyo ya bino nini mama bijou na oloba na bino lisusu ya pas de so métier ngana zo betela kama makambu nazo loba kama ba université bato ba kende université te mutu azala na étoile na ezala mona musu azana no mona muke bozo ba tala na ye ta musu na métier moko bozo mona dessiner fait ce mona soka se a maquiller fait à cause ça net esthétique moi soka tongi fait bon continue attaquer le kotsa na nini na akende ko akasa na ta tailleur mais ba tailleur ango pe bakoma kotanga mama bijou do bakoma kotanga bakoma pe kozwela on pe ba diplôme ya ebele zaka ateke o na kina EBS po na tanga na EBS na sala inani OK na EBS oye bazo laksa no ndeni bo tonga inani ba laksa batuka ndenge ni bakata ka ndeni basala ane mobimba et puis osuki ka na niveau na non na poto suki classe na onyoso to lingo komisa ngo na niveau moko ti otanga ti ozo so ba diplôme combien yo kaka na poto epesameli bino na sens ni epesameli bino ya mundele kutu alingaka mwana oyo azotanga soki ozotanga neti biso ngana oloba makambo mingi ya Allemagne ponga la vanda na Allemagne banana ya poto na vanda ata 2 mois na France te na vanda 2 mois na Belgique te na vanda na Hollande te na vanda na nini te ngaba na vandi na Allemagne na yebi makambo ya biso awa et pas la biso soki mwana azokende classe mundele azo pesa yo mbongo o babengaka ngo bafik okolia bafik na yo wana okolia yango mbula na zana mwana kuta betaki classe tina 24 ans azokende neka université o banda kolia bafik na yo wana donc chaque mois sans problème o ba ko pesa abonnement ya ba ticket wana ya cher o ko me matam sous 2 personnes na ba week-end mundela azoko s'occuper na ona nyonso tout apesa ka yo bafiki bambongo na bino na nete ba kinda gede wana bambongo ba futa bana ko banda ko continuer ko kata na te ti ko sili sa classe siko ya yo nini olingi classe te pona nini biso nyonso tout soki to botama na ba Europe et puis bato muto talaka parce que to makambo bino ba jeune fille ba jeune garçon bozo sala lelo après 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans beaucoup banda ko regretter bo simbi mutu parce que biso surtout bazong se biso bana mike mutu mo olinga tam suko boya classe na ya kozala te na poto bozana avantage ya nyonso tout okendeke classe bazo futa yo mbongo okendeke classe ozana mutu pasi te mama silabisi te mama silabisi ezangi mama mbongo atike te non mundela zo peso abonnement bapesa ko abonnement bapesa ko bafik na yo ozwaka mbongo na yo soki ya kinda gede ozwaka nyonso tout siko yo boy classe na likambo nini yo boy classe na likambo nini mama abino wayoka mutu pasi te mama abino kutoza na kimia parce que mbongo no yeba ndoleka nango normal osala classe na yo kitoko oyo kutu mama abino ayo moni pasi te mais siko yo mwana
oye mwana moke tozwi no na lisolo oyo nazobeta oye na 1 année et demie parce que mama Bijou do apesaka conseil ya moto ya mobali oyo papa ya bana na yo na oya après mais yo penza yo moko zonga nanu avanda nanu bien oye poto na 1 année et demie okomi na niveau ya 10e il faut c'est la 4e hein na bafri na Congo kuna ndenge totanga okomi na niveau ya 10e ozwi même pas certificat moko boye ya métier moko boye non olandi na oka pantalon ya mobali olandi na oka mobali omoni ndenge place nini tokomi okomi na omoni place nini tokomi eza bana musu bazala bon komi na azana ba classe moko boye accident moko boye azwi zemi ozaki na mama na yo il fallait tango boto tikela mama na yo bana o continuer l'étude na yo na tindi o karaté kende université non epesa meli mutu nyonso tout te zwa ta papier moko ta ya métier moko boye siko na katikati ya Allemagne oyo malgré balobaka ke classe esilaka nango te okoki kozonga lisusu na niveau ya C mpona okoka kozwa ta certificat moko boye lukata métier moko boye sala tika bana na wate pa ya mama na bino luke loko moko sala par rapport sinon okoma kaka lokola ba mama oyo bauta Afrique bokokali na bango kaka babiso ba oyo tokotaki Allemagne bana mike mais tangu na biso pezaki différent ezaki mpona ta mosusu alba apesa yo faveur ya kotanga ta mosusu kukura langi oyo kutu baotinda bino te batika bino bovanda na bino kaka bongo par rapport kutu siko na moni bato bazoya baopesa bango mwa bacours biso na tanga kala ezalaki te oyo ovandi na yo bandi koliaka mango ya na yo ta mosusu kutu mpona osala problème so ozana na identité ya malamu ozana na mokanda ya malamu te eza ndenge moko te na siko nayokaki kutu vie moko azala na colonne ayambaka bato baye je viens d'arriver apesaka bango cours kala ezalaka nango te oza mwana moke oboti mwana oza na mama na yo oza kutu mpe lisusu na avantage zwa mama na yo tikela ye mwana na continue nzela ya classe luka ya ta ne fiske papier moko diplôme moko boye métier moko boye sala parce que eza avenir ya lobi yo olandi kaka mobali sikoyo ngai na yo tosuki yo osuki wapi ya kokende kutu classe kokende na bauniversité oza na avantage mbongo na yo oyo bafutaka ya kolia wana ekokatana te oza na okimia bafiki wana bakopesa yo malgré balobi ke bazongisa yango après mais bazosunga yo na moma wana bazosunga yo ozongisa yango mpe diku te bazosunga yo na moma wana ozalaki oza jeune fille ozotanga oza na besoin mafuta oza na besoin nini ide kutu ya mabe kokozala yo te parce que ozala déjà na mbongo na yo chaque mois 500 pour eleki na compte chaque mois kuna mama na bino azozwa mbongo na oyo ya biloko ya kolia et puis maman ngo ifazala zoba pa banda ko déranger mbongo na o wana pa bino momona bambongo ngo ezala ya bino malgré bazwa ngo surtout bakalkila yango na salaire moko wana tamsu mama na bino pe bakati ye mbongo côté wana mais tozaka un avantage surtout ka soki mama ya malamu ebi eza bien pona mona nanga po akende ke classe pona futela ka ye mirneval te nyonso tu mundela zo sala tala ndenge mundela za gentil mundela za gentil bandeko bana nanga bozo talanga mundela za bozala mbobotami bozala grâce bozala bobotami na ngolu oyo bato mingi bazwi yango te bato baza na Congo bamama mutu ezokrake bapapa mutu ezokrake mpo bafutela bana na bango baklasse bana mosusu baza na volonté mais moi bakende classe eza te parce que mbongo eza te sikoyo bino boza na avantage ya nyonso mais bolingi classe te mpo na nini bwana biso ya mwasi omoni place tosuki oui bobotami na ngolu bobotami na mboka moko ya poto ke boza na facilité ya kotanga boza na facilité ya nyonso mais mingi la plupart omona olingi na bino classe te mama Bijou alobi mutu nyonso tu te abotama mpona kende université mais yo mwana yo botami a na Europe yo mwana oyo wuti Afrique mukie tango ye awa oui bobotami na poto bobotami na mboka ya poto oye poto mwana muke profite tanga parce que soki mama na yo ayebisaka yo te baparents na yo bayebisaka yo te oyoki mama Bijou do azoloba balobaka conseil okoki koyoka ngo même pas na ndako na bino
okoki koyoka conseil na bato ya balabala, okoki koyoka conseil na mama camarade, okoki koyoka conseil na église, okoki koyoka conseil ta mosusu na classe. Zwa penza conseil mama Bijou d'Or azopesa otiango na misala. E baloba soki epa ya ba camarade oyoki mama ya camarade azopesa mwana na ye conseil, mwana mayele aprofitaka azwaka. Zwa conseil o salela yango mama Bijou alobi eloko eleki classe eza te. Eloko eleki classe eza te, eloko eleki koyeza na mwa métier moko na vie eza te. Parce que eza na bana mosusu baza obotami mwana moke oza na tala na yo. Ta mosusu betaka bale kitoko ezoyebana deja ke mwana nanga oyo akei classe te, mais nzamba pamboli ekoto parce que balobi y a pas de son métier. Eza na mwana mosusu donc soki azobina na yo lobi penza oyo eza don nzamba pesa. En tout cas vie nanga mo bazala na arrêt mikolo abengi ngabi mama Bijou d'Or nzamba pambola nga la musala na nga ya kotumba taba. Donc nzamba za na façon na apambola ka mutu mususu ka liboko ne apamba oyo soka bandi ko kanga batu suki donc zupa. Donc nzamba pesa don na ye. Siko yo nzamba pesa don ya eloko te na tuni ye a part 10e wana eloko nini osalaka azana eloko moko asalaka te akoma kozela na ye kaka job center etindela ye mbongo akoma kozoni ba papier ba job center vina ye kaka yango wana nga lobi eza trop tard te bana bakomi na ba âge nini bakendeke classe tellement sala eloko quelque chose sinon tango ko vanda boye et ya ko tango ba âge ngo pe poussa na ye comme trop tard. Mama Bijou alobi oza mwana mukie luka eloko ya kosala kende classe ye sala métier. Zala na métier na yo moko so oza mwana mayele pourquoi pas tanga na yo kende na yo ba classe ya milayi eza avantage na yo. Eza avantage na yo parce que mwana mosusu akoki kozala ke aza na ye mayele te mais ozomona ke mwana aza na volonté okende classe akomi na niveau moko place il fallait suka mama na ya koloba ke oui mwana nga quand même asali quelque chose. Mais eza na mbala mosusu aza mwana mayele mais azobebisa classe na ye ozomona penza ke oui ne mwana azobebisa classe yango nde mwana azobebisa avenir na ye yango et puis ça fait mal. Biso ba parents sala biso passe ozomona penza ke mwana nga aza na nini azalaki na ye ta mosusu na direction ya malamu mais ta mosusu influence ya ba camarade ya banini mwana bandi kobebisa ta mosusu classe na ye sala passe na katikati ya motema. Ya ba mama photo so rapeza ta ya ovandisa bana na biso koyebisa bango bobotami na poto oza bana moko il faut donc nzamba sala bino grâce boza na grâce okendeke classe tango uti classe na yo oza na nzela netu yanga baza na nzela bazobenga nga olambi nini bon outi classe tango okota ka boye loka liboso leki na cuisine okuta eloka kolia ezali eza te ke okuta na biloko kolia eza te mama kedeki wenze mama nano alambi te oye wana mama outi soki na bapondu na ye abandi kotuta boza wana nzala non so okuti mama ya bino ta mosu azalaki na déplacement abimi mama nano alambi te mais tango okota na ndako omona kelops omona yogourt omona mapa omona tour omona maki oh oui ça la vite fait au lié c'est pour les obimisa yogourt au lié obimisa kelops au lié par rapport à bana bazin en Afrique différent total. Moi na outi classe na Afrique na ba 12 heures wana nzala mama nano alambité mama nano do bayebi kutu te soki ba kolia ta la différence bango kuna na Afrique mutazo tanga boye kure kei moya tanga malamu eza te mais bino na poto bobotami kure kendeke te kure ekendeke te kure kendeke te pe boza na facilité moko oh mama Bijou d'Or mikolo na vandi mono to ngapesi nga lisolo na vandi na bi nzambe bana poto baza na facilité bana poto baza na babotami na glace bana poto baza na ngolu boye pe wana susu ba téléphone lisusu ezaki soko yebi eloko te o bandi okota na ba Google ozo sala ozo luka ozwi définition eloko bande ko luka tanga kala bato bazo tanga Google eza te to na place o luka eloko moko te ta musuku tu livre azanda ba livre te bino soko liyo kota kata siko ka bo luka eloko moko boye okoyeba eloko yango to soko yeba ki eloko wana to ofuye partout ti eloko bande ko comprendre oko comprendre kana téléphone ipamba oyo tala avantage bibliothèque nde wenze
soki olingi osomba livre ata sikoyo toluka livre moko boye mpe tozwi yango kaka sikoyo tala bavantage bozala yango me bana mingi bozoyeba te obotami na poto olingi klasi te olingi métier te sikoyo vi na oyo eza wapi bana kala kutu na bondoki likambo ngo na moni bandi osila kala ezalaki lokola nini makoko benga ngo nini concurrence ya bapoussette ya nini bana bazalaka bien biso babiju lelo tokoma osepela na bana na biso mais tanga nanu classe mutu moko tapeki so kobota ezalaka na retard te kobota ezalaka na retard te course na mutu te bacourse ya bapoussette wana ondire esila vandisa na avenir na yo mama bijou donc tosala mwa video mwa ya mokie mpona olakisaki lelo kaka na Bidor TV na kotisi mwa elo mwa mokie boye mpona olobaki kala kaka mibali mutu babandaki kosala lelo te lelo yo mwana mwasi ale toke mwana mobali toki opesa charge na mutu moko te charge na mutu moko ezalaka lisusu te ndenge ezalaka bato na Congo wana ovandi mwana na otaki classe toyebiki babala mutu ya mbongo na poto te bozala kaka niveau moko mutu ya mbongo aza te niveau moko kaka tokende kaka ndenge wana boza na grâce mama bijoso boza na grâce ya soki obotaki bebe na yo oui nzambe merci apesa yo mwana na yo continue betidi na yo continue betidi mpo mobali wana mpe azwa na valeur kobala mwasi oyo azata na eloko te mutu vide nyonso tu vide esilisaka valeur eza susu moma wana te na ba 1900 wana non mwasi fo aza na bagage na ye mwasi fo aza na quelque chose na ye ezopesa poids bandeko na wana ezaka mpona nanu mpona kaka makambo etali classe na bino nde bozozwa yango ange nazotalisa yo mwana oyo ozotala nga ke eloko eleki classe eza te soki mama na bino ayebisa yo te yokango lelo epa mama bijou eloko eleki classe eza te classe ezali avenir na yo ozobongisa basport oyo tozotindaka bana na basport wana nga nabenga yango ezalaka ibarashungu eza surprise ya nzambe mais classe ezalaka si classe ezali deja nzambe asa pamboli oyo deja na classe na oyebiki ndenge mwana azotanga boye en tout cas ozanga ata mwa salaire na ye ata mwa ma 2000 et quelque te parce que mwana nga azokende classe oyo bafootball oyo soki banini nyonso to ezali mabongisi ya nzambe eza nde nzambe mutu ayebaka destine ya mutu ayebi destin na yo aseyi moko aza na nini na yo na vie ayebiki mwana oyo no akoma na niveau moko boye atala ba 10e wana en tout cas bale na ye kosimba ekotosa akati na ye classe akende na ye nzela ya bale eyebanaka wana kutu ezalaka koforce te okamwaka mwana azobeta bale boya ekipe moko esombi pupupu mwana wana eza ya nzambe mwana azomata bana bakendeke box muna kaka nani entraîneur soki entraîneur moko boso bawuti mboka nini asepeli na mwana pupupu ezomata mwana kutu azwi ntango kokende ata université te mpona nzambe afulie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. On est à destin. On est à destin en Zambie. On a bato force à rangote. Si on souhaite destin, on est à te. Ya kendek na on a nos classes. Tanga na yo. Tanga na yo. Et vous allez fier un jour. Vous savez na yo. Bana pe. Ngapi na kendeki classe. Na tanga ki ne kolibwe na mataki ne kolibwe na zongi saki ne kolibwe. Si ko bana baba ndo tu na ozaki na poto lokwa baninga yo surtout yo kendeki classe te pona nini. Ok, dès classe c'était pourquoi depuis que vidéo que vous avez à 2 heures du temps. Ok, dès classe c'était pourquoi. Bana Afrique baza bazozunga ki na choli bato Afrique te biso to botama na Afrique. Biso to botama to tozaki tanga mobutu ba mama penza mona ka 3 fois bozolia 3 fois ko to lela te ngala zo ba parce que na ndo mona ba voisin. 3 fois lela te ngata na zo na matambala mo likolo na matina chambre linzanza miliki eza kuna. Na matina koka likolo na ko vanda kuna. Bolamba te je m'en fous na kokana na ba miliki na chambre. Mais ezaki na bana mususu bongo te ezaki na bana mususu bozo wuta classe nga kutemande ko wuta nga tanga mika na bandal bana bandal na tanga mika na bandal na tanga penza musika te bo excusez na kende penza avec kola ba misika te na tanga mingi na bandal et puis mingi na après-midi parce que na zaka fainéante jusqu'à maintenant na mama la mukana tongo nazo sala wuta classe na obima na ba 17h na kana ngulu pa ba na kana ngulu pa ba tuna kati ndaku parce que na yebi ke ba yebi ke ba ekolia mais pesa mela ki mutu nyoso tout te
et puis ça mena ki mutu nyo surtout te bato surtout bazaki bongo te bato surtout bazaki na vie a bongo te mona zo wuta classe kuna ayebi na eloko kuta ko liate maman passe pour na mona vraiment que oui ba maman na bazala ba nerf moko eza efficace eza solide obosi bana na oyebi te lobi so eloni ba ko lia maman yo ozala l'aise oyebi te loko ni bana ba ko lia ba maman wana il faut féliciter ba yo na za soki na moni maman moko boye azoteka na eloko so ni na nzambe salinga yi penza so to sombeli ate eloko ifuna bakisele mbongo parce que baza ba maman ko pesa bango félicitations ko boko la bana na Congo ça na mbongo te c'est difficile et ça facilité et puis ba maman no mona ba bana ba bazo kende classe mazo souffrir pour bana ba kende classe mais biso te biso wana lobaki mamuto ayebi ke bato basala raté bana bo batanga te akomelanga na message na nenga ko finga te komelanga ka tika téléphone non no bengo muto pa yebi ke obana étranger ba kende université te komelanga ngona message tikelanga numéro de téléphone ou beso ozana oya numéro na téléphone benganga ina yebi soki papa mama anga na yeba raté mais oza muto liboso yebi singa menga na yebi boy na yebi boy to solo la bana biso bazo bakomi ko baza ba docteur bana biso baza na ba banque bana biso baza na ba place ya minene bana biso baza na ba place ya ba assurance na banini ba vanda banganzani yaya oyo grâce te oyo za grâce mboka oyo biso to vandi yaya il faut ko profiter nango biso ba mama to profiter nango te bana bo profiter nga na lobaka esika nga na komi na nga te bino bokoma nzambe wala to silisi yaya vidéo na ngai eza po epesa yo conseil epesa efungola o mutu mama Bijou alobi après 3 à 4 ans na kolela après 4 ans 5 ans na okolobaki mama Bijou alobaka nala mwana na ngai ya mwasi awa bidor akendeki banki na ebengaki bakende kosolola parce que azaki étudiante babande kokata ye ba intérêt wana bakata raté sikolo kwa bandi kosala banki ezomona ke wi mbongo ezokota ye pa dépasser na mbongo tazalo kwa mama bango mbongo ezokota ezovanda banki ebengi mwana yaka elingi ebisa ke sikoto bando kata o ba pourcentage sikobo tuna nganini mwana kei kuna akeko kuta nani berata na ye oya bengisi ye oya bengisi ye muninga na ye mwana classe na bango mwana ya classe na bango nde berata na ye nde mutu abengisi ye mpona basolola tama moni bido ataki kombo na ya mboka abie bayambani wana basololi kitoko makasi yaya kitoko epi muninga emoni ayebi déjà vérité à compte na nyonso ako pesa muninga ne conseil mbongo oyo so osali nango boye kozongisa boye bana kozoba pourcentage de ça mwana mpo otali po epe économiste ya makasi atale kawe muninga wapese conseil zongisa we sala boye mwana na atulu yo zapi muninga pa beti epe bombi nga pe na za place interne epesa ni siko ba bombi na ba bombi eza nde bongo yaya oya bobando kutana na baninga na bino bando kuboye koye ayekokoma na bamitema mabe muninga na yo moko boye oke na epa ya docteur oke akele ko soigner muninga na nzoka bon eza on a sens mabe te kana na lobi ya pas de son métier mais yo zala pe na position na yo okende kokuta soki yo zwaki na yo zaki na position na yo osala coupe couture na yo ezotosa ozali bongisa courant na yo ye kolita musu ndenge batiaka couleur eza vie mutu amutaza na vie ya pas de son métier ofungola salon de coiffure na oyo tangeli yango osala esthétique na yo osala boye ta bokuta na muninga na yo aza docteur atuno boni Bijou yo siko nini okoma ndenge nini nafungola télé na nga nasala soki nini nanga soki ya sport nasala soki nini c'est bon eza teke biso surtout za ba docteur non surtout ça ba docteur to simba pété muto mtu faza na position na ye mais ezala na position luka papier o mama Bijou do ayekoloba lelo nde yangwana apa yango lelo musu ezate ya mwana nakuta ina muninga na sala na banki atule paye boni yo peka ayepa beti pe nganga pe na sala kentika c'est bien là-bas pour gagner combien bazongisa ba pesa li susu ba numéro de téléphone et ça li bien oyo amoni muninga c'est bon muninga pa moni muninga na epe c'est bon muninga tali compte muninga na yabi osali combien d'années na nini na osali combien d'années na musala muninga bina bandi na wakala mingi donc ta musuka bambongo na ya bande kozo ya baba fiki ya banini parce que akende ki classe na ya donc ndenge za wana mama Bijou alobi
zwa vi na maboko biso toza ba mama ba parents topesa na biso ka conseil wana ezali ya yo parce que tango yo banda ko gagner mbongo okanisa mama na bino à 100% te okanisa papa na bino à 100% te mbongo na yo eza pona yo na bana na yo eza pona yo na famille eza ya mama bijou te boyaka ko aider boko compléter nga peut-être mukie nga na zanga ki même eza pona yo eza pona bongisa ndi avenir na pa mama ya bana soki bana na o nyonso tout ba réussir mutu mtoza na position bu dimna biso mutu pasi par rapport na vanda bo 3 4 5 6 bozo ya kaka na sima nanga ngaka bokomi na komika ko dépendre na ngala na boti bino bokoli bozaka nanga ole bino bopianga bozaka nanga isala siko biso ba boti pasi isala siko biso ba boti pasi mono koli ngada komanda na ko dépendre na o ya 100% te mais na position vina yo. Donc c'est ça. Oh mama bijou d'or alinga ki aloba yango na wana tolonge makambo ya ba classe na si mwana oyo ozotalanga oyoki soki o comprendre te zwa numéro na nga na suka ta dans ba publicité ndako mwana wana vanga na ya ko solola masolo na awa na solola ki na pendant 2 heures du temps pona oyebisa yeke eza nango trop tard te. Oh mama na biso linga lisusu ko zwa bana te mama kokoza na kanda c'est normal. Mama kokoza na kanda parce que place ndenge ni otamboli pe ko kutana mobali moko boye a décevoir yo lisusu okiso soni na miso mama na yo. Mais na poto nyonso tu eza lango facile. Bana na ba rokende classe ti 16h. Orosala na yo kutu na ba France na ba Belgique na ba mboka mususu bana ba kina otika ba bébé na ba ona ba crèche. Orosala na yo métier eza lango trop tard te. On a moins de 30 ans, profitez. Voilà côté à la classe, je pense que bananga boyoki, bandekonanga boyoki, tam sous ça na mona moka yoka côté. Pierre vidéo mama bijou lobi ya mama ya bana. Ngala zo bana nyo surtout bana. Mama bijou lobi aboyi un jour olela. To boy un jour boko mao. Na kota la banque wana te parce que bana classe na biso basala akuna na ke na hôpital wana te parce que mona classe na biso azala akuna ndeko langa moko boye abenga hepsana mama bijou to bengi ndako ofutela to bengi ndako ofutela boye to kanye to zui propriétaire to solo li très bien to pesa ni na rendez-vous OK pour ça to pesa ni rendez-vous to kene ko visiter ndako to moni camarade ya mwana nanga moko kuna biso to kansi ke ba on peut ba ko visiter ndako après to ekoyeba ke camarade ya mwana nanga wana ndende mtabengisa kibiso yende mtaza propriétaire ya ndako wana batanga na mwana nanga yi classe moko mwana tanga kombone ezate peut-être tamso osepela te menga na betite ya lisolo bien donc ayeko tala ke propriétaire na bango camarade ya mwana na yeme na glace pe ya propriétaire wana bazoki ndako wana na facilité tu vois moni ndenge ezalaka o monde mokile ezala un jour okoma bongo un jour ezala et puis ça déjà bongo bobando kutana partout zana équilibre na yo y a pas de son métier ata mécanicien kota na poto kute futaka bon siko to komi na ba ya ba mama bosi boyoki ya bana pe bino surtout en général na mi basi na mi bali bosi boyoki pona makometali ba classe na bino siko eloko ka mama bijou do akoloba likambu ya ba ingratitude ya mi bali surtout en tout cas tolemba na biso yango ezaka ke bana na biso ya basi faut bozala mayele et puis ba dekonanga ya basi faut bozala mayele mobali d'abord auta musika yo pozala musika olala na esika moko te confiance ezala ya muke par rapport à tamsu muto yo bozala na chaque jour muto kutu bozala na chaque jour osalo ya minene bo muto azala musika bon mutazala abusika osala inani okoma resika vanda rate ndenge ozana penzo okanisa yo na mutu no kansika kaza fidèle azala kana yo mibali baza mingi batu mabe et puis mibali baza mingi ba ingrat surtout mobali soki amoni ke yo ozopesa ya kansika oza zoba nzuko oza zoba te tamsusu ozopesa epa ya kabaka te tamsusu ya azobomba mais yo ozana mutu kabaka et puis pa na yo azosala ki azaka mobola et pas na azo senga mi bimisi ke ya za mobola za ne loko te
yo azosenga yo ozopesa ye azokanisa ozazoba nzoko ozazoba te eza bolingo bolingo nde moto etinda ata mosusu bamakambo wana mais il faut kaka tofungola tozala mayele tozalaka sage lelo nakoki kopesa yo lobi nakoki kopesa yo en tout cas na poto mpenza yo mpe fo pesa nge yo po yo mpe il faut pesa nga c'est quoi ça oh mbongo bana baliaka te yo papa ya bana yo moto oboti bana outanga bamboka musika ozoye na basoki soki na ba TGV soki na batalisi soki na banini na nzela wana okutanaki na bapampex te outi na bafrance kuna okomemela ata mwasi na ata soki poulet nini wana bozalaka nango na france te ebela biloko kuna bozalaka na france oyaka kaka maboko mibale epuis lelo oye maboko mibale bafungoye lo porte oyo ozwi bakado ya allemand okei nango na mbongo moi ale oza kuna oza pe kuna soki na poto ale soki na France kuna ale nazwi mbongo na tindelo ya ticket tour yo kasi deuxième tour na tindelo so kangama na France libela to tika opesa bango mitu makasi ebela ba gigolo ba sala ebele ya ba gigolo ba bimara na bango ka ba ingrat ça sert à rien mobali ebongi asalisa mwasi wana eza vraiment na kati ya bible tozonga penza na kati ya bible eza na kati ya bible mobali sozo sa mwasi respect ezalaka mais soki komi ya mwasi akomosalisa mobali ata lingaki na bolingo solo soki obandika kosalisa mama nayebaka te eloko yango eutaka wapi aifa bima kaka ingrat ifa kanisa kutu akoki kutu kozwa mbongo na okomopesa yango basi mosusu ntina niveau wana bandeko nanga basi bozala mayele bana bozala mayele kopesa mobali mbongo pesa mobali mbongo mobali oyebi kozala na ye azala na yo azala difficulté okoki koyede parce que soko yede toza motema mabe mais bapesa mobali oyo ayedaka yo te mobali oyo bobalana te ka un petit chéri moko balosalelaka ye badepense opesa ebuya badepense oyo mpo olingo osusu na ndenge ya bien te par rapport soki ye azopesa yo aolika yo bosalaka na bino ata jeke lelo toki na restaurant yo sombi nga na lie semaine na mosusu nga na invité oyo nga mpe nasombi yo mpo lie par rapport nga na memi na restaurant na bimisi oyo na memi na restaurant na bimisi tomonaka ata bana na biso ya mikiasi akokende vacances na kopini na ye bakaboli moto ya mtubiye na ye osomona mbongo hôtel bakotayeli tswai personne oyo ayoki te talie bakopartage yango par deux mbongo abiye mutu na biye na ye ya restaurant ke nazala na bango te bakoki mpe kosala bongo oyo asombi ozomona niveau totika kopesaka mibali ovandaka aboye mobali asengi elamba opesi mobali apesi ozosilisa bolingo ozosilisa kibomwasi na yo osala okado mpo oyo osala yanga na opesa mbongo soki ozangi parceke nayebi kopesaka ngai epuis na opesa yo mbongo mpo nayebi koza na badifficulté nayebi koza mobali azala mobali fo azala mobali fo azala responsabilité mwasi na ye wana nde eza biblique donc nalingi bino mingi bozala toujours na bidor tili bozala jamais de si mama bijou do alobi lisolo na lisolo ebetamaka na ndenge nango soki osepeli na lisolo na ngai akokende boye te j'aime na yo kosala ngai bien soki osepeli na lisolo na ngai mwa commentaire ekosala ngai bien partager vidéo oyo vraiment massivement etalama mpona mama bijou do azongaka na bajare ya baconseil ya boye bandeko na ngai ya basi ozala besoin mama bijou abeta lisolo na yo contacte nga na numero oyo ekobima na suka na bapublicité na biso ya maison de passage benganga pesanga lisolo na yo na opesa yo conseil napesaka conseil na yo moko moto opesi nga lisolo je pense que mwana biso oyo yaka poto na inane demi ozwi ebele mama bijou do alobi eza nango trop tard te soki mama na bino aboyi kozwa bana pour le moment comprendre ye mais tinda bana na yo na bakindergarten panda kindergarten wana ndela facile songa zo etalisa bino elengi ya poto na otalisa bino elengi ya poto mona na kindergarten ofuta kindergarten te oyo babengi maternelle et puis soko yebisi bango osalaka mama na ngai esi donc ti 16h bazana bana mna mwana na yo bakozala na mwana malamu kutu tika mwana na ba crèche malamu kutu tika mwana na yo na ba kindergarten na ba maternelle wana par rapport ke kotika kipa ya batu surtout mutu soki kotika ye batu mwindu bazala na ye bazala tozala na mwa hypocrisie okokoza olingi eloko te mais ozosala yango kaka mpo osepesa mutu manzuru eza mabe so olingi eloko te ifo olobaka ke nalingi te par rapport ke kotikaka bana no epai ya batu
banda kumingi ezala yotika bana te wana eza conseil. Partagez vidéo massivement, commentaire non naza nango besoin et puis j'aime non pe naza nango besoin. Maman Bijou D'or alobi olingo ki na congé na ki en tout cas adresse ezalaka moko na matonge na Iribu A37 place akola la zupa. En tout cas ba chambre na biso eza très bien pour ngamo Maman Bijou D'or na dala akuna. Ngamo Maman Bijou D'or na zala akuna. Bandeko mingi na Allemagne surtout ya mibali. Ba fanatique ya place wana. Bandeko mingi ya France. Donc moi na ndotanga ba komona wote pona yo gafi ba musuna obosana. Fana ba donc ba fana penza ya place wana. Bazonga aka wana. Donc eza place moko ya bien. To saleli bino na prix moko ya kitoko. Maman Bijou D'or abi condition nyo surtout malamu. Toza na Congo et comme on est intercontinental te mais toza bien. Olala na esiko yo kasola masuba te. Otika lo mona PCT. Otika la mona soki nini te. Donc ça vraiment kitoko benga Maman Bijou D'or ça là ça la réservation à place non oza jamais dessus Maman Bijou D'or na talu mukie au ça séjour non penza ya malamu et puis merci na bato bopesa numéro à téléphone nge pa ya bato ba benga nga pour la maison de passage na biso Maman Bijou D'or alobi biso to pesa conseil ya wala s'abonner na chaîne oyo pour les pesa Maman Bijou D'or bien Maman Bijou D'or alobi biso pe teka na biloko ata en ligne donc mikolo nazo teka la bien il fallait ça on a beaucoup mais na se prépara quitter tout que la nazo teka ba mafuta mo ya bien ya ko bongisa ba loposo ezapeka na kati ya chaîne na ozokutu lien na kokotia na se soko o cliquer na se o mona ba lien na rotia donc na savon o esalami na base ya mungwa ya sel savon wana soko niki ne longi otiki ngo penza 25 minutes et vandi bendo mafuta tout et puis tongo sukole longi o senti penza po ekomi lisse. Donc c'est ça ils ont la graisse tout ça ba nini nazana ba produit mususu donc ba benga anti âge tout ça est là parce qu'on sait jamais ils a anti âge ils ont ça la bien longo la ba ride il faut bon ça que longi temps aux anon moi âge moi ezana moi na c par rapport aux élo comme na 60 comme ça là ba effort wana comme il trop tard bon on peut ya ko ça là ba kokende na batirki mutu nyonso tout osala ba esthétique ya ko modifier ba misu ko modifier ma bundi mutu nyonso tout azana ngo et puis mutu muso koza azana ngo mais alobi nga jamais parce que ça peine ba risque par rapport moi crème Maman Bijou D'or abi bien longolo ba ride benga ngai vraiment benga na numéro e ko bimana c'est non tinde lo crème wana partout et sukozali au rozwango parce que outil déjà kokende 4 lelo na tongo na Congo et kokoma na congé à Pâques et comme avant avril na Congo bozala nango tozala ba anti âge donc ezo sala bilongi bien ezo longola ba graisse longola ba bouton longola ba nini ngala zala mutu penza ya menace ba bouton mais mikolo kutu na utiko lia momba na nguba na moni mo bouton mo ebimi amende longue na minute parce que nazana ba anti. Donc benga Maman Bijou D'or ba produit bien zali et bongiso elongezo so longe kitoko ate longe comme ce modèle ni penza solution ba mafuta ezali et puis la boutique na pesa na matonge na Iribu A37 était ka biloko nyonso to ta ba oyo ba fantaisie na latina na avant avril na ba max comme la on a ki Maman Bijou D'or abibiso de toute solution to lobi calamité to ça la salon de coiffure on que les pères fait tout y wana ba ko maquillage kitoko to ko mema penza ba maquillage solo penza osoke kandione otie penza ne longi 2 jours et longo ate donc c'est ça to mema ba maquillage à malamu bon ça ba donc ezala pona bateau bazana katikati ya bateau ba ye ko ça la séjour et pas na biso so ça pela ba maquillage na okoki opesa mwana wana kozala wana bongiso elongi ya bongiso suki. So il pose na ba maquillage te to proposer pe ba maquillage o biso to za nango mais ko za la plus so za ba maquillage o futa ka main d'œuvre pamba so za ba maquillage te na maquillage na main d'œuvre nyonso tu na compte na biso Maman Bijou D'or abito kangi bino partout za nzala penza o lia na kati ya maison de passage na biso kuna avec 5000 ya pamba o lia kitoko na kutu balambela na baonga sute na tuna malewa lelo ba lamba nini o malewa lelo to lamba pondo madeso bon ok so ke beli boy la nga la chambre boy la nga loso na madeso na konta malewa
bana wana tout basalaka wana na bimutu moto azwa plan moko na ofuta et puis eleki nango na konti ya malea o mama lelo malewa balambi fumbu anga bi wow nga mpe na konti ya malewa botielanga mpe plan moko ya fumbu na kwanga non totambola kaka ndenge mama Bijou D'or abimisi makasi ndoki te biso bokati koto tokole donc mama Bijou nalingi bino mingi nayebi ke bokosabone vraiment lisusu ebele na video na nga parce que nayebaka eza na bavideo mosusu osali bomoni mpe babone mpenza bavimbi neti mikolo bavimbi ezalaka mpe omonaka bavideo mosusu ozosala te babone mpe bazomata te biso tonegligeaki mpenza chaîne yango bozomonaki bapublicité eza te naosala makasi mikolo mpo bazongiselanga bapublicité nanga malgré bambongo yango mpe ezalaka nango te ya youtube bato bazwaka bambongo ya youtube bao babetaka baka soki combien wana okoki obénéficie mais biso bato toza nango biso bapetit peuple boye mbongo ya malongo ezalaka te mais eza kaka bien esalaka bavideo wana bapublicité wana etiaka ebande kotia mwa point yango tosala makasi youtube azongisa mwa bapublicité na nini na baémission na biso yango wana soki oza na besoin koyede mama Bijou partage nga video etalama ebele parce que eza na mwa bapourcentage mwa mike nazozanga mpona bazongisa nanga bapublicité nanga na katikati ya baémission nasalaka mama Bijou D'or nalobi nalingi bino mingi ndenge bino mpe bolingaka nga merci beaucoup na bato bobengaka nga mpona kofélicité nga merci beaucoup na bato bosala ba réservation ya maison de passage na biso merci beaucoup lisusu na bato oyo bopesa biso confiance oyo bozalaka toujours na Bidor TV oyo bokende na maison de passage na biso merci na bato bopartageaka bavideo na nga merci na bato botiaka bacommentaire mama Rita na Suisse nayoka kala nayebi te nayebi ke oza bien na ngolu mwasi ya désiré merci beaucoup na bato nyonso tout basupportaka mama Bijou D'or alobi nde vraiment mosala à part mosala toza na eloko mosusu asala te nalingi bino mingi so oza posa mpe mama Bijou D'or abwakaka yo ozalaka mpenza babengaka bango ozala manager na nga naza wana nimero na ngai eza na suka benganga na banda kobwaka na ngai yo so olingi nasalela o publicité ya yo moko mutu naza na nga so mpo olingi nasalela publicité ya eloko na yo naza na nga sauf ke mosala nyonso to esengaka mwa koka donc mama Bijou D'or alobi okoya tocoopérer osombelanga ta chaque mois koka ata kazi ya koka moko na bando bwaka na ngai yo et puis na kosalela o publicité ya eloko na yo bozala toujours na Bidor TV bozala jamais déçu mama Bijou D'or alobi bapublicité na biso ya maison de passage na biso yango nazotia so olingo kende congé ata na juillet ata na mois nini nazali basala la réservation avant mpona ozwa déjà place na yo ya kolala ya malamu et puis kozala jamais déçu partager vidéo oyo ata na 10 personnes mama Bijou D'or abi nzambe alola kozongisila oyo ya ebele bai eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona appartement chambre salon cuisine
Roli kuna tozala na basali, tozala na banduni, tozala na nyonso tout. Congélateur, réchaud. Cuisine, bien sûr, appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine, bien sûr. Cuisine, il y a un espace à monnaie. Tout ça dans le congélateur, tout ça dans le frigo, tout ça dans le micro-ondes, tout ça dans la cafetière, tout ça dans le nyonso. Donc, le nyonso, c'est dans la cuisine et ça a. Oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine. Il n'atteindra jamais Bidor TV. Bidor TV, tout ça là-bas, moi rappelle là. Bidor TV, moi rappelle là. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc voilà. Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante quoi. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando.